mingi babungisa bavina bango misusu batikala maboko pamba bazonga ba Kinshasa biloko nyoso apote tikali na mwese yo bengisaka la brine moko ya mabe. Mesdames et messieurs, ça l'effort au quitter la brine ya vina yo. La brine ozo kangama vina yo partout aux dans le monde entier. Aux en fou d'ici ba la brine baza makase bele baza bele la fou d'ici. Ba la brine na Belgique baza bele. La brine na Cape Town na États-Unis baza bele. Luka o quitter la brine ya vina yo. La brine naza l'aise le quoi a fait le mobilité mobile a koufi malgré après qu'on surprendre ye na mobile là ce qui Arnold so nani ko kufa ya Janifaya ya bimi akimi azu vidéo comme ko filmer azu téléphone a comme ko filmer ya jana koufi bota la vidéo ya jana koufi po acha na chaîne ya TikTok bota la kindoki oyo la brine naza langu la brine naza ndoki oyo o sengite oke ba prier ba la kisayo azando ki ya vis-à-vis boy. Comment na bapel mususu azo lobazo chape munok. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien, otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to loba minté. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Tout ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité. La chaîne qui vous informe à chaque moment, mesdames et messieurs, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Vous êtes sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, chaîne Oyo Bandeko ba Congolais, ba PC en confiance, meilleure chaîne de l'actualité, la Katia Kin France Télévision, puis la Katia Johannesburg. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Kin France Télévision pour être informé à temps réel parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, moi c'est Yannick Wenge. Bengangai, Yannick Wenge, Moutouatona na Kibonzambe, votre humble serviteur. On est là toujours pour vous informer, toujours battre, toujours le côté bunda, tout peut s'abonner information. Yannick c'est clair, mesdames et messieurs. Kimia, Eva na mabota mabino. Vous avez qui n'a pas problème. Vous avez qui n'a dit comment retungi saki di bota. Vous êtes la biso, na ministre Oyo. Sika été Kimia yankolo Evanda o mabota mabino. Eza Yannick Wenge motatona kibonzambe. Tous awa na kata Afrika ingele Afrique du Sud, mais bientôt là on serait là-bas à Kinshasa pour nous comme information. Couper Sabino information à solo parce que Lokuta est tombé ma casse d'information. Alors, Bisso, Kin France Télévision, toujours ça l'effort, tout le qui a bien information, la source, Topé Sabine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui n'ont pas Yannick Wenge, Mototon dans la Kibonzambe, pas si ils ont motema nanga, motema ils ont saigné, motema ils ont dit que tangamai, comme on a disparition. Yandi kona biso Janifaya, artiste et comédien o yazaki yanga ya motema kazako sepia na musala bana ko sala Yannick Wenge Kin France Télévision tozali vraiment sima ya musa na e tak artiste et comédien par rapport à œuvre oyo asala ki biso vraiment azalaki mutu moko oyo to lingaka e makasi. Moi mon père Wenge Valère azalaki vraiment fier azalaki soka moni songa la moni théâtre ya ngade de bandi do benga papa ya kotala kotoyo otala muto yo lingaka Janifaya donc ada so la papa na kitoko à travers papa ndenga Yannick Wenge tabara ko sepela na musala oyo Janifaya azai ko sala alors liwana ye ezaki pasi yango lelo bomoni to na plateau yo
ba noir koya kolakisa ndenge toza na pasi toza na motema tokutani pasi ya motema ndenge tokufeli moko oyo tozali kolinga. Mesdames et messieurs, ngai na ye koloba ndeko Labrine fo luka elongi ya Nzambe. Mesdames et messieurs, ndeko Labrine o azalaki mwasi ya Janifaya, il faut luka elongi ya Nzambe parce que eloko oyo luki naza sûreté parce que ozana orpheline, maman kufa, je sais pas ce qui papa pa kufa. Donc quand on est la vidéo moko lobaki on a ko charge na yo ya famille pardon. Maman kufa ozana charge munene. Labrine luka kimia poso kite, moi je pense pas que Labrine année oyo 2024 ko silela yo ozana vie. Boka mwa botuni pourquoi Yannick Wenge a laquelle Labrine mabe na lobby na laquelle était na lobby na acte o ya sali moni bayanzi baza bat basa na bon ba aventure te muyanzi bango côté Kintswamina baza na ba aventure te bayanzi bakolo Kintswamina surtout ceux qui ont contribué na liwa ya mwa bayanzi en tout cas ça sûr que bakola kisayo Labrine fallait on y mater retour ya Janifaya nanda kuna yo. Mesdames et messieurs, tangu Labrine a bengana Janifaya o salela biso vidéo to mona ndenge zo bengana oza susu nanda kuna ngate botala na bengani Gaër 0 Janifaya. Labrine a bengana Janifaya nandaku biso tomona wa video tokanisa Janifaya la libanda Janifaya koma fazer na poto. Labrine a bengana Jani et pourquoi tango zongisa kaye o salaka video te. Il faut que ça la biso vidéo na retour ya Janifaya na katanda kuna yo. Soki ba doit finga Labrine aza mwasi alela nzoto eza na raison, baza na raison. Pourquoi Labrine andimaki kobota na petit kaka ya Janifaya après kobengana Janifaya na ndaku? Allez-y comprendre que Labrine aza mwasi ya ndumba oyo avandaki na ndaku. Labrine kouta na Congo oza na oke na poto, moi je pense que outa paka Juma. Labrine aza mwasi ya paka Juma, mwasi ya Soni oyo babanda kindumba depuis na âge ya ba 11 ans 12 ans bandi kindumba. Video tozo mona mwana oyo ya 1500 francs eza ndeko ya Labrine. Petite sœur na ye propre. Moi le bozo mona 1500 francs oyo ezo leka na ba réseaux sociaux pour l'instant. Bango famille na bango eza bongo, famille na bango kindumba. Famille ya Labrine eza famille ya kindumba. Kama ndenge bakoisi baoba, un artiste comédien asala musala na malamu. Lelo atiki biso awa pona Labrine. Kindumba. Avec Olanda soki Arnold soki nani mwana moka muke ya salité. Azana poto me sokwani te akenda poto me otala elongi boye lokola mutu ofifwa na basankusu likolo na ye abomisi Labrine abomisi Janifaya. Labrine Janifaya ya kokuta bango dimanche na position mabe parce que il y a des enfants au batalaka biso na télévision. Mesdames et messieurs, comme King France Télévision, partout dans le monde, tu as rapport aux informations. Selon les informations, Janifaya Azaki, Abimaki, Akendaki, Maramouenga, Menge Zalaka, comme Azana Mukandate, et de retour, avec Okuta Ena Mwana Wana. Alors, Sokwana Korakite parce que Janifaya, comme il déjà dans ma maladie, il y a mon thème. Mesdames et messieurs, à Sala,
AVC 3 fois nakozonga na ye na ndako wana likoya la brune c'est-à-dire mona makambo ebele selon information la brune wana alakisa ye makambo ebele tala moto asala AVC 3 fois vraiment tomona bandeko baokufa ebele na Kinshasa bakore kozonga ebele na badiaspora bato baokufa mingi eza mpona basi lokola balabrine wana bandeko na bakongole botalaka basi ya kolinga bandeko bakongole botalaka mwasi okovana na ye boza na balabrine ebele na bapalin. Il y a des gens qui me regardent à ce net moment bakoma baparalysé likola balabrine na bango misusu batika biso bakufa likola balabrine baza na bango na bandako mingi babungisa bavi na bango misusu batika na maboko pamba bazonga ba Kinshasa biloko nyonso apote tikali na mwese yo bengisaka labrine moko ya mabe. Mesdames et messieurs, ça l'effort au quitter la brine ya vie na yo. La brine ozo kanga ma vie na yo partout dans le monde entier. Ozo na fou d'ici ba la brine baza makase bele, baza bele la fou d'ici. Ba la brine na Belgique baza bele. La brine na Cape Town na États-Unis baza bele. Luka o quitter la brine ya vie na yo. Parce que ce qu'on quitte était au commandement makambo kotinda yo na lilita. Mesdames et messieurs, liwa ya Jani eza pasi mingi. Amoni makambo ebele na ndako wana. Kotala ba vidéo ya vie Jani Faya, omona que ce type n'est pas erré. Aza erré te na kati ndako na ye. Déjà qu'on va dans mobali 16 ans. Ça en a mukanda et papa a bala na yo et tu t'en fous de ça. Vous avez posé ça dans mukanda te poye a kombe la kalenda ku a suko la roba sani a suko la roba kaleso. Excusez-moi pour le terme. Et belé abatuba ko vivre makamwana pour l'instant, mesdames et messieurs. Et ça passe si les camo comme les comédiens. Et le comme comédien, et ça passe mingi na sengi na bino boye ba basi bota la basi bozo fana na bango. Na lobika ba comédien te nazo bana ba mibali nyoso. O boza libanda ya mboka. Bo kite ba labrine oyo boza na bango loko boza na bomoi. Mais je ne sais pas si salim pour la musicien. Je crois que les musiciens jusqu'à aujourd'hui, nous avons une réaction à Bangote. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Et Jennifer a Koufa lundi. Donc, il y a une réaction à musicien de mon côté. Attends mes condoléances, attends la statut, attends la page de Facebook. Les musiciens vont keep quiet. Na éviter ba ministère bango bakanisa bango nde baza ba star bato théâtre bango nde baza bato normal et loko ozo la kisa que la brune aza ndoki aza sorcier la brune aza l'aise loko akufeli mobilité mobile a koufi malgré après qu'on surprendre ye na mobile na soki Arnold soki nani ko kufa ya Jennifer ya bimi akimi azu vidéo comme ko filmer azu téléphone a comme ko filmer ya jana koufi bota la vidéo ya jana koufi po acha na chaîne na TikTok bota la kindoki oyo la brine azalango la brine azandoki oyo o singite oke ba prier ba la kisayo azando qui a vis-à-vis boy. Comment na bapel mususu azo loba azo tchape munoko. Azo répondre bat mabe ba benga ye ba tuna mamnenge leka ki don dia linga ki apote do ye alinga ki ma apo akufa kota mabele po asepela. Alinga pardon Jani dans la brine alinga ki Jani akota mabele po asepela.
na ba réaction na ye parce que ba bimisa Jani to kufa na ndako ba bimisa ye na troli po ba tchai na ambulance ba ke na ye so na corbia ye azo na téléphone ko filmer donc azo sepela donc ça dit sepela ki na liwa ndenge Jani ça dit no ko zela Jani akufa ba kunda ye mara mobali yo botana la brine o ndeka la brine asali Jani akota mabele ndenge pe osala yo kokota mabele nyoso to sala na mukile futa maawa oko kufa te mon cher ami sa omona yango ndenge kaka la brine asali Jani akota mabele yo pe okota mabele bongo singama tembele parce que soko zulinga ki moi sina boka ko sa bolingo amne libanda déjà pe bobo taki déjà pe ya zongisa ki Jani na ndaku boko sa bolingo amne libanda ya pas de problème comme on dit mako ko sa bolingo la yo kuna parce que moi non za kuna oboti na la brine na nzela na yo esengi ke mona bato akufa papa batatiki bane belé na Kinshasa ota mwana mobane olela pasi na motema kotala bane ya basi bana mso atiki na poto kuna okolanda nzela wana eza nzela moko okolanda ngo sans kutu oluka oyeba soki nini la brine luka longa nzambe na video to komona ko filmer corps ya Jani ndenge zo bima ezola kisabiso ke ozalaki complice ya liwa ya Jani alors luka elonga nzambe pe luka famille ya Jani avant année esila po komona na ono monate. Mesdames et messieurs, les a pas si ko perdre ndeko na biso Jani. En tout cas nzambe ayamba molimo na kimia parce que za nzela ya biso nyonso. Biso bandeko botikali botala baso bovana bango botala baso ya kolanda. Les artistes topé mibali nyonso botikali na monde botala vidéo na biso partout eso mi biso botala mwasi oyo kovana na ye. Parce que kolinga mwasi misusu oyo milingeli nde liwa. C'est-à-dire poni au sommi liwa na yo pe kufa. Or que Jani depuis novembre fakazo à Kinshasa parce que simba était pendant battant à Kendaki fala ki ya sala retour na Kinshasa basoki na maoki mvule baloba ke rozo à Kinshasa l'état bongisa makambu tanenge liwa ememiye nzoto na epe mala kimia parce que zanzela mutu nyonso mais o azo sala ndepo mutu akende okotika libendete yo pour landai mingi babungisa bavina bango misusu batika na maboko pamba bazonga ba Kinshasa biloko nyoso apote tikali na mwese yo bengisaka la brine moko ya mabe. Mesdames et messieurs, ça l'effort au quitter la brine ya vina yo. La brine ozo kanga ma vina yo partout dans le monde entier. Ozo na fou d'ici ba la brine baza makase bele baza bele la fou d'ici. Ba la brine na Belgique baza belé. La brine na Cape Town na États-Unis baza belé. Luka o quitter la brine ya vie na yo. Parce que soko quitter était au komona makamo ko tinda yo na lilita. Mesdames et messieurs, liwa ya Jani eza pasi mingi. Amoni makambo ebele na ndaku wana. Kotala ba vidéo ya vie Jani Faya, omona que ce type n'est pas erré. Aza erré te na kati ndaku na ye. Déjà ko va na mobali 16 ans. 16 ans na mukanda et papa abana na yo et tu t'en fous de ça. Oza posa kutoza mukanda te poye. Akombela kalondaku asukola roba sani asukola roba kaleso. Excusez-moi pour le terme. Et belé abatuba ko vivre makambo wana pour l'instant, mesdames et messieurs. Eza pasi likambo komeli ba comédien. Oyo lelo komeli ba comédien eza pasi mingi na sengi na bino. Boba basi botala basi bozofana na bango na lobika ba comédien te nazo bana ba mibali nyoso oza libanda ya mboka bokite balabrine oyo bozana bango loko bozana na bomoi mais on ne sait pas si ça lim pour la musicien
Je crois que les musiciens jusqu'à aujourd'hui, tous les temps réaction à Bangote, nous sommes aujourd'hui jeudi, et Jennifer Akufa lundi. Tout le monde a réaction à les musiciens de mon côté. Attends mes condoléances, attends la statut, attends la page de Facebook. Les musiciens vont keep quiet. Na éviter les musiciens vont kanisa Bangonde baza ba star. Bato à théâtre, Bangonde, baza, bato normal. Mesdames et messieurs, les apassi, les musiciens qui sont bolingo. Ceux qui musiciens koufi, tout le monde a battu théâtre, n'engue ba c'est pour monaka. Tout le monde a n'engue battu théâtre na ba statut na bango, ba profil na bango. Misusu belenga azala ba toujours ba numéro au moins que musicien moko akufi mais muta théâtre azotia azolela azotia na statut c'est comme ça mais ce que komika ba théâtre ba musicien avani kimia nde motema mabe ya congolais azaka nango congolais so to longoli ki motema mabe te na ebité so to suka wapi toza communauté moko pauvre dans le monde entier. Mesdames et messieurs, tous les Congolais, biso ba Congolais, communauté pauvre na mokili mobimba. Parce que kaka na biso nde motema mabe fandi. Mesdames et messieurs, kaka na biso motema likundu. Comment on décollabri na vanda na Jennifer pendant 16 ans. Aboya kopesa mukanda. Jennifer est un artiste et comédien. Et elle s'appelle ça ma beauté et belé à Kinshasa. Elle s'appelle ça ma beauté belé partout. Surtout, biso batu ya Afrika ingele, Afrique du Sud. Batu ya ba stress et kezongi. Batu ya mutu e beta ngonga nyonso. Chaque seconde mutu ezo beta. Ah en Afrique du Sud, ndeko Jennifer elle s'appelle ça biso. Mais avant la moitié boye pendant ce qui 16 ans baboti bana misatu sans couper ça y est mukanda eza pasi mingi ndeko la brine mambosali biso to tika yote si ata bakundi Jennifer biso to kotika yote parce que okoisi baoba ya makasi ya mboka na biso. Bakonzi en tout cas, boneka okota likamoyo. Bakonzi mboka na biso, bosa l'effort corps. Il y a papa na biso Jennifer ezonga na Congo. Maman na ye, bana na ye, na mwasi na ye, ya original. Mao amona mobali na yata na ngonga suka. Ezalaki Jennifer asaki choix ya mabe ndelelo akomi na lelo to benga ye mowei parce que soki asalaki ta choix ya malamu lokola Tracy Mbelenga asala choix ya malamu abandaka na ye mpe osala ya mabe ntango okola abite nasala choix ya malamu sikoyo asali choix ya malamu azwi mama Glody ya suka lelo ye wana azovivre heureux lokola babiso bayani Wenge to banda pe ba choix mabe to comprendre ça le choix malamu yango le to ko vivre parce que ceux qui te saka ba choix mabe mais le to zala mabeli bande ko ba congolais botala ba choix o za ko sala moi si a congolaise na Kinshasa za ndenge mususu moi si a congolaise na Congo baza ndenge mususu kokati sa bango ebale le bata maman Henriette Bosonga okati se bale nyonso ya mabe o baloba ki se tikala siko moi c'est congolais ko zoyer na Congo kokati sa bale kolongola ka Congo a changer comportement ko s'adapter na nyonso o okuta na libanda alors bandeko likambo eza pasi mingi. Mais ngai selonga na lobi yango
que la brune année aussi c'est un côté. 2024 la brune soki asilisi yango bakatanga loboko. Je mets ma main à couper soki la brune asilisi année oyo comme yé abomisi Jani Fire Bayandi batelemi soki asilisi année oyo bakatanga loboko. Parce que boyoki ndenge mama ya Jani Fire lobby Bayandi basakana na bango te na bangaka Bayandi makasi ngai ata baninga Bayandi na lingana na bazaka pembeni na ngate po na bangaka bango makasi kote kintuamina basalaka nango baventure te Bayandi kote kintuamina komeka te kokufa munoko polele la brune Luka okerokosenga pardon Luka ozonga Kinshasa basala bikila po soki te etali yo bana bakotikala ba orpheline pamba bana bakotikala bana bitike pamba Luka osoigner lokolo parce que kovana na mobali pendant 15 ans oboyi kopesa mukanda pendant soki 16 ans. En tout cas, ils ont passé, mesdames et messieurs, passé dans mon thème, comme on a biso à tiki biso, c'est en quelque, ils ont mingité. Bah, AVC, à mon ami, on a katanda kouana. La brune, a koutana saki, a koutana kina, de qu'on a biso à popo, bon, moyen, m'a amené si là. Pour comprendre que la brune, a zoa, a popo abomaye abomajani pardon. Alors ils a pas si mingi la telle vidéo mais on sait que Viviane le mois bon ça a théâtre anniversaire so neni ya sengi jana sa la photo jana lobi na kenda ta na palais na sa na téléphone ya mwana parce que téléphone en a bien dit. Donc, Jani Fire, il y a un téléphone. Or, que moi, si je suis un mukanda, salaka, bana bazwa salaire. Pour nous qui nous thème ma béaboui. La bine organisée au Koufa, yondo tiré li bende. Biso ba wa yani ki wenge to Koufa, ba tunye so Koufa. Yondo li bende o tikale au Koufa te. Libo eza pour mutunyo so. Bibebi ozo sala baninga balela akolela makasi kokasate soko lelisi famille ya Jani Fire yope famille na botika na lesengo famille na yope bakolela famille na yope bakolela. Alors to seigneur maman Denise le gouvernement na biso ya président Fachi nzoto yande on a besoin apozonga parce que azali na mukanda te ndenge azali na mukanda te wana soki bayiba kunda ye lete ko kunda ye na bandenge moko boye bakotima na libulu bakundi ye bongo parce que tout le monde a un Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, ceux qui sont étrangers kufi sans mukanda azana mukanda te bakunda ye lokola mbwa batutie na nzela batimo libulu bakundi ye akozanga ta croix ou bakocha likolo atombra ye parce que azali na mukanda te ba considérer lokwa mutu nzela boko mutu liboma. Alors to sengi na bakonza mboka na biso corps ya ndeko na biso Jani ezonga na Kinshasa, nzoto ya papa Jani ezonga na Kinshasa. En tout cas ça biso malamu mingi nyoso to sala kana mabe na se esuka makaka ifuta makaka mabe nyoso to sala kawa ekofuta makawa bande ko sa poto ba nyoko mebele misuba mata po njili ya na ba aéroport njili bazonga ba koli ebele na bakawana et mingi aussi to sala ba na moko misusu mibala kuta ya fagande li na pasteur na prophète na mobali mususu na chef na ya musala misuba kota mabele na moko misuba kufa mbongo ozongisa na Kongo ezalate et misuba kanisa kende ko misa kenda poto bonga kenda fudisi la bonga. Or que
Et ça, la réalité, au biso tout le monde a awa, na Kinshasa, c'est la raté. Mesdames et messieurs, mon Nzambe a commis pembe ni poison, azwa biso, basantu, toke na mboka na ye. Alors, tu es batomi lengele, nenge a kovanda, parce que ngunge tikali muke. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs. Bon, j'ai tellement ébélé. Kota la biso, wabino, Yannick Wenge, motatona na kibonzambe, Kimia, Evan Mabota wabino, parce que vous avez tellement ébélé, bota la biso, tolobi, bayuma mikolo, poba zwa pongi, za mwa pasi. Amati na mbetu boe po pongi ya, et vous avez mwa pasi. Wana Yannick Wenge nda lobi, po zwa ta pongi. Et comment moi passe. Merci de la fidélité et de la confiance. Le Barabongo, comment on a statut publié sur TikTok que Mongu Nanayo, Mouto Lingara, a échoué pour Azwa Pongi Mikolo et vous en dépassez. Merci de la confiance et de la fidélité. Vous avez que belé pour Talabiso. Et ça, la liboso Talabiso, parce qu'on va s'abonner, on clique, on a notification pour vous s'en Salabiso bien. Partagez peu vidéo ça la biso malamu mingi mais beaucoup de belebo kenanda ku ya la brine boy bisaye o asali et sali passe mingi nzelana eza nzela biso nyoso kimia engiro mabuta mabino balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minti. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne Flaskin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pa ba Congolais. Wenge yonde makam. King France Télévision ne makam. Musala ne makam.